Ce journal vous est offert par ONG, Service Réussite Internationale. Bote na bino nyonso bozuli bakuya kolanda King Maga ya mokolo lelo kuna na Congo Brazzaville awa na Congo Kinshasa na tombele bino nyonso bolandi malamu na journal na biso lelo bokola na ndenge nini chinois moko abomi travailleur na ya congolais po ayaki ko réclamer salaire na ye pe lisusu boyeba ke accident moko esalamaki kuna na mboka ya Kenya motuka moko ekoze ba dégâts ebele bilan na yango 15 morts pe plus de 100 blessés botika to fumula masango na biso po na kosa bino ke malgré azalaki bongo eli na ba congressiste nyonso Bruno Tshibala po na ko succéder Etienne Tshisekedi na tête ya IDPS kasi a démissionnaki po na ko respecter constitution l'article yango 87 bo na élément oyo ya Médard Elonge. Boyebike mikoleleki UDPS oyo bazali nanu na confiance na premier ministre Tshibala Bruno bautaki ko voter ye lokola président ya parti na congrès extraordinaire oyo ezalaki organisé mikoleleki. Mais boyebake Bruno Tshibala le vrai démocrate mokolo ya jeudi oyo autaki ko démissionner na poste na ye ya président ya parti conformément na article 87 ya constitution ya République démocratique du Congo oyo ezali ko lakisa incompatibilité ya ba fonction ya minene na tête ya l'état na ba grande fonction na niveau ya parti. Bruno Tshibala lokola vrai démocrate a démissionné na EPT 5 e batindika ye pe aponi le professeur Tarsis Loseke lokola président délégué oyo kokumbela masolo na parti UDPS. Comportement oyo esali bien makasi komona que Bruno Tshibala le premier ministre aboyi na ye ko violer constitution aboyi batindika ye atikali na ye autorité morale ya parti UDPS a démissionné le rôle président yango esengele ezala exemple pona batu misusu balukaka batindika bango po baluka ko démissionner oyo sali bien hein? Vice-président ya IDECO asalaki lobby point de presse pour na kotelemela bato ya mitema mabe balingi koboma IDECO asalaki bongo na caméra ya Michel Osomba pe commentaire ya Médard Elonge. Mikoleleki Union pour le développement du Congo parti cher ya Feu Banza Mukalai membre ya majorité présidentielle basalaki congrès na bango na Lubumbashi et pa wapi bavotaki comité sika oyo kokumbela parti UDECO avec idéologie na honorable Kabongongoi Edmond à Pointe. Mais lokola bato mitema mabe bazali kolinga ko doubler pe ko boma parti UDECO oyo ezali ko soutenir Joseph Kabila chef de l'état yango Jean-Max Mayaka vice-président ya UDECO asalaki point de presse mokolo ya lobby et puis alobaki boye na ba dissident. UDECO eza wengeta IDECO ezali renaissance to imanate IDECO ezali parti politique munene na kati ya mboka na biso lelo président Sika en la personne ya honorable Kabongongoi alaki investi comité na yemo bimba nangai moko votre humble serviteur to sengi même na batu mususu o kutu bazaki induit en erreur bazonga to tche bango na kati ya il y a un comité directeur, il y a parti. L'autre partie ou bien les personnes qui prétendent être dans une certaine légalité n'ont pas amené les documents qu'il fallait. Hein? À ce jour, il y a un seul UDECO et c'est l'UDECO de l'honorable Kabongongoi Edmond. Prédécesseur, il y a honorable Kabongongoi Abanda qui a contribué à la partie pendant l'existence, pendant que
le feu Banza Mukale Azagi en vie. Ce qui veut dire que il est un homme d'État au hasard au-dessus de la mêlée. Quand je parle d'au-dessus de la mêlée, Naruto Oloba tout à l'heure que Sengaki à l'unanimité au retard na ba image nengezawana azoma na parti. Obo sanalité qui a démissionné. Mais démission n'a ezalaki pour honneur, mais il a été avec le parti jusqu'à ce que accompagné qui ti congrès en Salem. Passerelle na boulevard Lumumba kuna na Pascal Magena ba inauguré en hôtel kasi salité makasi. Reportage signé Michel Osomba. Révolution de la modernité, vision chère ya chef de l'État Joseph Kabila Kabange et Zali ko continuer malembe na ville province ya Kinshasa. Projet ya cette passerelle tout au long ya boulevard Lumumba pour na ko permettre la population ko katisa en toute sécurité yango oyo esi e commune ya Masina. Passerelle oyo bozali komona boye ezali na Pascal Masina quartier D. Kasi ya pasi ezali ke nanu kutu esili te kasi esi to remarquer mauvais traitement ya population ya coin oyo. Botala bino moko ndenge nini bateki ya kote oyo bakomisi yango fulu bosote epai ebongo solo ezali kobimisa awa en tout cas respiration ya malamu ezali lisusu te. Ya pasi ezali ke bafazer bakomi kokozi insécurité moko po bazali kobotola bato biloko butu pe moi. Population ya Masina et surtout bino bato bozali koteka kote oyo. Passerelle oyo ezali pona bien na bino kasi modèle oyo bokomi ko traiter yango avant inauguration ezali kitoko te. Yango tokosenga kaka na autorité municipale ya commune ya Masina ko s'impliquer pona kolongola fulu oyo po esala bien. Pesa passage. ONG SRI ya président Naï Kamba Simo pona kotanga na Tunisie ba bourse ezali pe ba université ezali ya ofele. Simon Ikambaye, le tout puissant. SRI le Pink King. SRI Papa maman. Déjà boyeba que meilleur héritage bokoki kotika la bana na bino ezali ba étude ya qualité oyo ekosunga bango lobi na vie bakoma bato ya malonga. Pona yango ONG Service Réussite International ya président Ikamba Simon ekiti seli bino ba prix pona kotanga na étranger na ba fin de l'année oyo avec $500 ya pamba bakosalela yo ba démarche nyonso pona kotanga na Tunisie esili te pona yo mutolingi kokende Canada, États-Unis d'Amérique, État Schengen mobimba komitungisa na yo lisusu te po grâce ya le président des présidents Mosungia ba Congolais Monsieur Simon Ikamba na $1000 ya pamba ba démarche na yo nyonso ezali kosalema pe au voyager na facilité. Bana ya Congo ONG Service Réussite International ezali nango ambassade te kasi ezali mosungi mpona ba voyage na bino po makambo konyokwa manase ya bamoi kokotaka ba jeune prière mpona koluka voyage ezala lisusu te. Yoka awa na ONG Service Réussite International atolingi okende Chine, Dubaï, Chypre, Russie, Brésil, Inde, Cuba, Maroc, Tunisie ezala Afrique du Sud to bamboka misusu ata voyage touristique, voyage ya ba-étude, voyage ya soins médicaux au conférence to commerce ba démarche ezali kosalema na facilité kobeta matata na mikolo muke ozwi visa na yo o voyage kitoko nyonso grâce ya crédibilité pe sérieux na confiance ya ONG Service Réussite International ezali na yango. Bino moko botala bandeko yo ndenge bazwa ba visa na bango awa na ONG Service Réussite International ndenge ye moko le président international Simon Ikamba accompagné ki bango na aéroport ya Njili soki pe bakomi na ba destination na bango
bayamba makakitoko pe orienté grâce ya ONG Service Réussite International. Botala na mesa ya le président Ikamba Mikoloyo ba visa plein na craqué. Kala mingi te azotendika ba Congolais misusu na étranger. Bana ya Congo bokeba en tout cas bokeba na ba chance ya mike oyo bazali ko escroquer bino bambongo ebele po bango moko na ONG Service Réussite International babimaka nde bakomissionnaire. ONG Service Réussite International lelo ezali na 4 adresse mokoka bisika ya kobunga te ya liboso mpo na bana ntango nyonso boya kokutana na numéro 25 ya boulevard Lumumba quartier sans fil na commune ya Masina. Référence immeuble Tyrannus na arrêt Apocalypse. Ya mibale na numéro 24 ya avenue Colonel Epeya na commune ya Gombe. Référence quartier général ya Armée d'Isali. Ya misatu bokokuta yango na numéro 83 avenue Pascal Taboulay ex Tombalbay na quartier Golf na commune ya Gombe. Référence na studio Ndiaye na kati ya RTNC2 en face ya INRB na Wileri. Pe ya suka bokozwa yango na avenue Mpozo. Référence imprimerie de la cité. Bana ya Congo bomiko sate meilleure adresse pour la facilitation ya ba voyage na bino ezali ONG Service Réussite International pour na SRI nyonso na facilité. bato oyo bavoyageaki na SRI na facilité bazangaki te maloba na bango na caméra ya Mardoché Kasiama. Je remercie l'ONG SRI de m'avoir accordé les visas, mon visa et mon billet. Je remercie l'agence SRI de m'avoir fourni ce visa et maintenant je me sens plus à l'aise et voilà, j'ai mon billet, bientôt je me rends en Tunisie. Je merci à ONG SRI pour dans 2 semaines, j'ai déjà un visa na ngai. Mayo, Olivier Belesi, Mwana Ngalima, Mwana Delvo, Nayoka Ngai Balaksa visa, Natala la publicité, mais Namour ne vivre na RTNCD, na SRI, Boya au vivre, Naye na Kei. Merci président. Na bakito bazana batembe ba mona na suna kinte. Donc ce monde na kinte on a saké président Simon asale musala na si on a tembe mais castel bondo na Facebook, on mona ba photo na circuit. Merci pour notre président. OK. Billet d'avion na yango. Donc lelo Istanbul. Voilà, c'était le Makais. C'était Makais, pas même une année, c'était le Makais. N'a mieux comment prendre un visa. Mais on GSI présent, Martin, Laura ou Mélassi Manzeti, Azabina Mozalisi. Na umili kudite, pas même un mois. Qui fait Makais, qui fait Nama. Donc, qui fait ça, bye bye! ata ozala elamba na oyo ya munene ndenge nini koyoka yango soni te kima mbangu kuna na couloir taille na quartier D na commune Masina ekozwa forme bon na reportage ya Michel Osomba pe na commentaire ya Carmita Fatsuma. Na Kinshasa pour vivre bien esengeli kaka ozala courageux sinon te bana matame kolemba bakobela maladie ya malnutrition. Vraiment na ya Tsangu ayebi couloir taille awa na quartier D na commune Masina wapi ba papa na ba jeune garçon bomoni bazwaka esika ya koliesa bana bango na système ya bakamun mesure. Awa na bakamun mesure ekipaka nango te atoye na veste, chemise to pe pantalon nyonso kokoma kaka ndenge olingaki. Awa ba prix eza nango abordable nyonso kaka na lisolo bakoyamba yo gu bana bango bazo vivre yo polela mvuata kumvuata ozolata chitoko. Bandeko ya Congo soki lelo bolataka nanu bilamba ya minene ezangi yo forme po yo moko olingi yaka kaka epa bavie awa babaka yo mesure elamba efanda na nzoto po esala bien pesa passage oui
Tango bato mosusu bazali komata bongo ngomba ya mangengenge mpona kosenga nzambe apesa bango bana kasi bato mosusu bazali bongo kobwaka bana babwakaki mwana moko na ntongo ya lelo kuna na commune ya Selembao. Rais Musa azali kuna pe na commentaire ya Karmita Fatuma. Bato mokili bazanga mawa, bato mokili motema mabe eleki kaka ndenga boyebi ke fulu eboyaka na ngolo kote turo oyo eyambi nde bebe oyo akoki kozala na baaja badimwa akufa deja babwakeli efulu population bayaki ebele kotala solo eleki bana mike ya age na ye bakangi bazolo moye ezali te kasi population bamituni bakestion ebele po bebe ya boye ezali nango avortement te soit baparent na ye balembaki abeli mingi akufeli bango baye kobwaka ubie esika ya kokunda ye ezalaki te baza ya Croix Rouge bayaki wana botala ndenge nini batomboli mwana balingi ye na badra pe bakei na ye population bazalaki sur place balobi papanga rene musala mena zonga na babwaki mwana nabwe na mpe na mwana ko ya wana pe la conseil bande wa basi soko bona ko bokola tika yo liga mayo kibala oboyi mola Selembao tala so atuka papanga leva likambo moi asali boyo nzamba piniriye ataku du passe zandenge nini ko passe zali crise zali ngaza moi na 10 ans ba oba ba souffrir ba tonti pozili ba oliate ya aza mwana abora mwana boyo tonzamba piniriye mwana wana zonge na libumu esika nyos yaro akobala esika yaro akona libala mwana na azonge na libumu nemo bala chemoti zembe la irresponsabilité pour moi ça obora mwana awo pona nini nzambe apiniriye eteke moi sina za mwana comme ne préfina na mema 9 mois na botayi alors yebeta numéro mazemi 9 mois il faut beaucoup de charge na ye alors le roi sali bo nzamba piniriye azanga kimi avina tuka mona moi suite ba parents boyebi pasi ya kobota na komema zemi kasi kosundola mwana ata akufi na esika boye ezali mabe makasi ata nzambe na likolo akosepela na yango te makambo boye kitoko te bobongwana ndeka toyebisa bino ebandeli ke chinois moko abomaki travailleur na ye ya congolais na ntongo ya lelo epesaki pasi na ndenge moko ya kosakana te. Michel Osomba azalaki wana pe na commentaire ya Medar Elonge. Na tongo ya lelo vendredi 15 décembre oyo na ville mouvement ezalaki kaka boye mbutu mabe ba magasin nyonso fermé côté mususu ba pandi ba vitre ba magasin ya batu côté misusu batu mimituka ya ba chinois côté misusu kutu ba magasin misusu ba piller problème nini oh chinois moko boye abomi congolais na tongo na kati ya magasin abomi pona nini oh congolais ayaki kosenga salaire na ye kokamwa esalaki kitoko te panique na ndenge ya mukiete ndenge chinois bien que patron achubi agent na embeli abomi ye kaka po ayaki ko réclamer salaire selon ba information ba congolais au lieu ba mema chinois na justice ba mi pesa na ko beta e makasi na kopie ba magasin mbutu ya lisekite ba congolais bazali komituna pona nini makambo ya boye esalemaka mingi kaka na ba congolais ya République démocratique du Congo. Est-ce que na kati ya Chine penza congolais penza koki kozwa courage ya koboma chinois pe azala l'aise yango bakonzi ya mboka na dossier oyo ba congolais bazali kozela kaka bamona puissance pe force ya justice congolaise esala musala na yango musala yango pe emonana na misu ya batu congolais na territoire na ye esengeli azala respecté pe valorisé ezali normal te libanda ya république azana danger na kati lisusu congolais azala sans valeur envers ba expatriés kitoko te mais bino pe ba congolais esprit ya justice populaire ezali mabe totikali kaka na liwa ya congolais wana ba témoin événement pe bazangaki maloba te bazalaki bon na caméra ya Michel Osomba.
regretter fort. Un peuple congolais comme une Nyama. Chinois Aboma, Indien Aboma, Boma Watro, Tolembi. Chine, Asie et la nation mounene. Bandeko la biso la plupart des phénomènes minene salamaka na mondawa. Kaka biso neto kufaka. Congolais comme le roi Soso Moro Boeso comme la fin de l'année. Il faut pas donc na biso ke liwa ya robeta mundu kiteme ya poignarder mbelo chubi mutumbe na libumu parce qu'a déclaré salaire. To futa maintenant on a pas si to fait banda tongo ti 20h. To comme le roi machine. Pour chinois abomi machine na ya misi congolais roi machine a travailler pour na ye. Bazo gagner mbongo pa na biso mais pas futa mutu salaire comme problème. Le chinois bomi congolais a tubi congolais mbeli na kata magasin. Je regrette beaucoup ba policier pe sous bazo ba conseiller biso to zonga sima. Pendant que to kufa réaction ezate congolais kufa ki na haine kuna réaction mo ça m'a été lelo lisu chinois abomi congolais. Regretter makasi na hôtel la kata mboka na biso to komi ko folokola ba soso na haine babo mabiso na braza babo mabiso lelo la kata Congo babo mabiso pe ba chinois lisusu au deuxième fois ba chinois ba sala na biso babo mabiso. La police a protégé les bombes bango baba ndosi sala biso lokola ba soso eselinga pasi. Est-ce que congolais conseille loko na Chine? Est-ce que congolais bena conseille loko na Chine? Bazo chubo batswa nambeli ba tie congolais na mboka na ye. Poni tokoza na droite biso za na droite na mboka na biso. Toza na droite mbeli bena nzoto congolais kufi. C'est l'autre. C'est le côté, et c'est l'autre senga pasi. Donc il passe. On dit de remona pasi na mboka na biso moko. Pona nini? Tokende kuna na ekolo Somalie po attentat moko esalemaki na école de police. Bilan nango ezalaki bongo 18 morts pe 15 blessés. Médard Elonge commentaire. Mokolo ya lobi 14 décembre 2017 na Somalie. Attentat suicide moko esalemaki na école de police ya Mogadiscio, capitale ya Somalie. Et pai 18 policiers bakufaki sur place. Selon général Mouktar Hussein Nafra, attentat oyo ezalaki causé na kamikaze moko oyo ase déguisaki en policier pe akendaki ko se faire exploser na kati ya école de police alors que ba policier mingi bazalaki na grande cour na parade matinale. Chance kutu ke kamikaze yango akomaki na centre te posoki akomaki bilan elingaki ezala plus sévère. Yango esalemaki ke tangu kaka kamikaze wana akoti na école awelisa kofongola ceinture na ye a explosif pe e bombarda mbala moko. Ba policier oyo bazalaki nanu kokene na parade bangonde bazokaki pe bakufaki. Kasi na événement wana boyeba ke bashebab barevandikaki attentat wana pona août 2011 bango bazalaka chassé na Mogadiscio pe bakoma ko contrôler ba zone ya minene o ezali reculé. Contrairement pe na chef ya la police bashebab bango babimisaki bilan ya 27 morts y compris ba officier. Yango be événement ya boye esengeli ko telemela yango makasi. Biso pe na King Mac en tout cas to telemeli yango pesa passage. En sport, Bosengeli koyeba ke 0 but partout ne sanctionnaki bongo match ya 5e journée ya Lina Foot entre Sete Eloi Lupopo pe tout puissant Mazembe. Bosengeli koyeba ke kuna na zone na bango ya centre sud Lupopo ne azali bongo premier na 14 points suivi de Mazembe na 12 points pe Sangabale ndai bongo na 3e position. Mutu rubrique na bino ya mukolo comme kokanga bongo déjà na bandako na bino Médard Elonge, les professeurs des élèves toujours imités mais jamais égalés. Mutuna nino tunaki na mukolo ya lelo. Sia komanga mutu mutalelo tokera commune oyo. Pona lelo bana Kinshasa City awa na changu pona kosola na population tolanda. Foudre ezali verbe to eza adjectif. Pona eza verbe. Eza verbe. Conjugué yango na temps présent. Bon temps présent na habité hein. Bon na temps nino yebi. Quand nous expliquons na habité eza verbe, eza verbe. Foudre ezali adjectif to ezali verbe. Foudre ezali
eza verbe te mais eza adjectif. Olobi? Foudre eza verbe te mais eza adjectif. Ezali adjectif nini? Adjectif adjectif bon habité ni na golo. Bamisu balobi possessif, bamisu balobi qualificatif. Mais yo lobi eza adjectif nini? Pour nga na golo be goza la qualificatif. Na golo be goza qualificatif. Kombo zanani? Kombo na Milambo. Ndeko Milambo. Ndeko moko yebisi biso ke foudre ezali verbe. Ndeko mususu alobi foudre ezali adjectif. Po na yo ndeko Milambo, foudre ezali verbe to adjectif. Foudre eza kake. Eza kake. Kake. Tolenga bango mibale. Bango mibale bazali bandeko. Hein? Yo kombo nani? Kombo na héritier. Bongo yo? Daouda héritier face à face. Tozo tuna boy. Oyebisa biso. Foudre ezali verbe to ezali adjectif. Foudre eza adjectif. Adjectif. Bongo yo pe, même question. Foudre ezali verbe to ezali adjectif. Foudre ezali verbe. Verbe. Azu. Ye azuito azuite. Bon, habité selon Maël, il y a habité eza verbe. Question ezali boy. Foudre ezali verbe to foudre ezali adjectif. Bon, foudre eza bon, c'est pas verbe, c'est pas un adjectif, eza non, eza combo. Combo yani. Bon, foudre de toibi qui n'ingala balobi kake, hein? Foudre n'ingala balobi kake, donc eza eloko mo boya mystique oyo explosa ka soto batini yango après beti donc yango abengi kake. Ah, mbuto ezali. Mbuto ezali makasi. Mbuto ezali makasi. Eza makasi to kolingango foudre na français foudre. Ezali adjectif to ezali verbe. Foudre ezali adjectif. Adjectif. Ezali adjectif possessif to qualificatif to ndengeni. Qualitatif. 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 Follow ba mama makasi. Qualitatif la foudre. Nabandi ke sali bino bien kasi bobo sana te ke foudre eza nango verbe te kasi na lingala linko bakaka kake tane tokomi na suka ya présentation ya mokolo lelo soki bosepelaki na yango bopesa merci mingi na Rais Musa wazaki bongo na sima ya kamera édition ezalaki bongo ya Carmita Fatou Mayende apesaki yango forme boye pe na montage tozalaki bongo na Dieu merci Mundele Agneau Mabengo pe Vinifax ne bazwaki bongo soin ya komonter bino ba élément oyo nyonso pe topesi merci mingi l'équipe rédactionnelle mobimba ya King Mag pe technique mobimba na musala makasi oyo bazali bongo kosalela bino to ba lisusu nini kotoyo esi ba pesi biso bokonzi ebona ngambo balobi victoire ezali déjà ya biso na kati totikali kala na kodondwa nde tozodondwa boye King Mag oyo soin passage. Ce journal vous a été offert par ONG Service Réussite Internationale. SRI, facilité.